Chilombo akei kozongisa biso na relation ya bonkutu na Rwanda. Relation Mobutu kutu dictateur aboyaka. Bato oyo bazali ba réfugié. Ba na kati ya Congo sous statut de réfugié. Bazali ba pasteur, baboko libibwele. Baye kolesa bangombe na mboka na biso. Lelo boye bakoma ko déclarer. Soki bazalaki ba Congolais ndeko. Est-ce qu'un Congolais a déclaré sous mabele na ye bakoko na ye? A déclaré soko mokolo bakote. To pesi yo 48e mbosu. To yebisi yo bien soki otangi bato wana te. Qui ne la ville mort. Toko zela bango tous les 4 coins ya Gombe. Ba ko tanzela ni pe ba bimela nzela. Zela nini? Toko zela bango ma pinga pe minzonzo na biso o toko benga etutu yekolo na biso to aller près na bitumba. Ya sikazalité. Mais tu es bien, c'est là la prophétie à Lumumba, à Luba clairement, le Congo restera un et indivisible. Congo est côté Kalaka, Kokabona Soko Mokolo Mokote. Parce que là, on a violé Bisso, Bafina Bisso, ma belle, ma belle. Basi Bisso Koto, ma belle. Totuni Bangoto, comme ils sont na belle. Comme on a violé Bisso, on a carte république dans le centre-ville. Bozo violé Bisso boy. Chilombo na moni angote. Akomona en plus ba komona. Soba onyata bibembe na biso. Toko sila tato tikali 5 na Congo. Toko do Congo koninga na kaka. Longo na yo kende toza na posa na yo te, to cha muto yo akotambusa mboko yo. Lisolo ya Katanga mwana mboka, il faut toyeba malamu. Lisolo ya Katanga, tango président Eli Martin Fayulu a ebisi batoke. Plan ya balkanisation ezali vraiment réel na kati ya Congo, bato babeti tembe, bakati mundenge. Misusu bakitine mambeli batoboli bapine. Lelo oyo bakomi koloba na parlement ke balkanisation eza effectif na kati ya Congo. Likambo ya Katanga, ti Kabila kenda kovanda Katanga biso to beta yango. Tolobi yango clairement bazali na plan ya kokabola Congo mboka na biso Congo selon accord ya Lemera esengi ete topesa etando na biso ya Congo bisika minere tondi eke na ngambo ya Rwanda bakor wana nyonso basinya yango peuple ayebi yango te Chilombo aye na bokonzi na ye akamati lisu bakor wana azo mettre en application deko to matana nu likolo toyeba ke bokonzi ya Chilombo evandi na bakor sur makambo ya sol et puis sous-sol ya Congo. Makambo Katanga komona kanyeke kotambola wana Kabila a décidé na bato na ye na ba Rwandais, ba Ougandais, ba Burundais bakamata mabele ya este politique na ye ya kokaba mbongo ya kopesa mbongo na ba pauvre. Il nous a empobri. Vote soki aye aya na misolo mike asomba ba conscience ya bato na mbongo. Politique na ya kala yango na ndeko. Ya sikazalité. Mais tu es bien, c'est là la prophétie à Lumumba, à Luba clairement, le Congo restera un et indivisible. Congo est côté Kalaka, Kokabona Soko Mokolo Mokote, de Konangai. O Bako Salawana et Zamaseki. Plan wana déjà toyebi yango, ba multinationaux bazana simanango, ba puissance musu ya monde bazana simanango. Mais biso ba Congolais ba les ana kana biso, pona ko batela mabele na biso et puis kita na biso. Na makambo etali beni ndeko ezali mawa. Tolobaka yango na bitando ikea wa tolobike la police ya Congo ezali la police nationale te ezali la police moko inféodée ezali police moko oyo batieli biso banguna na kati ya la police ce sont des Rwandais yo moni wapi likambo etali Congo Congolais abimi na nzela alobi non MONUSCO oza complice na ba rebelle ba tuerie leki ebele insécurité leki ebele kanga bisaka kende soki peuple alobi bon le peuple est souverain peuple a isé article 64 de la constitution pour na ko tia muto nyonso libanda oyo alingi a confisquer pouvoir na to atia des autres mbilinga na kati ya mboka mais peuple tanga a tosi constitution a saleli article wana la police soki azali congolais a okene ko beta bato totali ba image ba ko beta mutu na nzete mune na chevron bazokanga bato bazokesa na prison ya Samabele babeti ba bombe bazokisi bato bombo fo babeta rebelle ba ko beta ngo population congolaise c'est que ça na complot moko boye et que gouvernement ayebi yango kolandisa na maloba ya mboso alobaki na kati ya parlement o ezali institution ya mboka alobi ki ba chef ya groupe rebelle bazali ba député bazali longo na biso tango alobi yango mboso doit nous citer batu wana soki bazali atokanga bango na parti ya Kinshasa wa to sana bango toko sala le Congo ekozala kokamba na ndenge ya boyete
Tous dans le ministère de la défense de Konangai. Mais Rwanda tango azo attaqué RDC, donc au ministère de la défense de Kolobate. Ndeko mwana mboka Adolphe Muzitu. Alobaki, nous devons faire la guerre contre les Rwandais. Mais tout le monde dit que Ningisaki Rwanda mobimba. Et tombo qui si donc Rwanda lingite bataille en avant-plan. Pour l'affaire il y a génocide à Rwanda, Rwanda beta katolo azula rombon la mikila poto pour la multinationale notamment en France. Mais ba Congolais ba bomi koleka génocide à Rwanda. Rwanda lingite batanga ba hauteur physique na ba hauteur intellectuelle ya likambo wana. Ndeko eloko wana foye bake Chilombo akei kozongisa biso na relation ya bon kutu na Rwanda. Relation Mobutu kutu dictateur aboyaka. Bato oyo bazali ba réfugié. Ba ina kati ya Congo sous statut de réfugié. Bazali ba pasteur baboko libibuele. Baye kolesa bangombe na mboka na biso. Lelo boye bakoma ko déclarer. Soki bazalaki ba Congolais ndeko. Est-ce qu'un Congolais a ko déclarer sous mabele na ye ba koko na ye? A ko déclarer soko mokolo côté. C'est que baza bato mabe. Tangu ba peuple ya beni bako tomboka Chilombo kei ko négocier na Rwanda, na Uganda, basala armée moko boye force conjointe, ba kita na kati ya Congo, ba ya ko sala patrouille mixte, ba traquer ba Rwandais. Papa na ngai, et si on mona wapi? Rwandais batinda mission aya ko kanga sur Rwandais na mission ba pesa qui est pas Rwandais. Est-ce que ko salama? Et ko salama soko moko côté. Biso to lobi boye. Voix ezali semoko. Nzela ezali semoko. Nzela ezali balabala. Ndeko manifestation ya beni wana e bandiko la kisaboto mbwami ya révolution na kati ya Congo tokotika yango te. Tozana bango de kere et puis tozali ko prévoir ba manifestation ya makase koya. Ndeko yebi bien ndeko na biso azali na mikili ya poto. Odombo. Ndeko na biso azali na parti ya ndeko auti kotika biso Honoré Ngwanda. Batalisa elongo na Honoré Ngwanda ke Rwanda nde mutu azali pays oyo azo semer terreur, azo semer désordre na kati ya RDC. Lelo Rwanda a porté plainte. Un Congolais qui parle pour l'intérêt ya mabele na ye. Ozo lobela makambo ya mboka na ye. Rwanda ke ne ko porter plainte na CPI. Tolobi azali na droit wana te parce que Congolais nyonso soka moni mabele na mboka. Nous avons des preuves que Rwanda mutazo bomba biso na kati ya Congo. Rwanda zo bomba biso na kati ya Congo. Tolobi boye ndeko na ngai. Ndeko Odombo eza makambo ya parti politique te. Eza makambo te ya soki nini o regroupement o ekolo te. Ezali nde makambo ya mboka. Mwana mboka Odombo tango asali bazo bafundi bango bafundi lokola Serge Jouelo pe bafunda ka ye tango betaka Kagame soule le longi. Boyebi très bien tango jiflaka Kagame. Alors Rwanda alingaka te ba simbaye. Lokola mba simbi o abiso pe mwana mboka balabala toyebisi bango le 28 biso na balabala pona tina koyeba Rwanda akofunda Odombo na ndenge nini. Rwanda yela biso Kabila awa. Kabila abomisi biso bato awa. Kabila ndaza moto okende ce pays. Mais Rwanda soko funda Kabila. Sikoyo gouvernement ya Congo ezolobani. Gouvernement ya Congo ezolobani mwana mboka. Un patriote congolais. Oyo akotalisa ba imboka ke mboka na biso eza prise sous la malédiction ya Rwanda. Mboka na biso ezali tombé sous la malédiction ya Rwanda. Motabon va porter plainte. Toyebisi Kagame. Rwanda c'est un petit pays. Kanda ya ba Congolais oyo zo lukawana. Tokotia ferme ya bangulu na biso na kati ya Rwanda. Burundi wana ekokoma bilanga. Parce que ezali bilanga bakoko na biso. Ekokoma bilanga tokokomisa ngo bilanga ba Congolais poto lia bien. Toko effacer mon carte. Banda ya mboka ndeko. Le moment est venu. Le moment est venu bitumba yango eye. Et c'est simplement mobilisation extérieure, mobilisation intérieure. Longo nyanabino toyoki ke le 28 bokoza na France pour na cause de Odombo. Mais biso pe oyo ana kati ya Congo to kosala manifestation. Vous savez que pour mobiliser, pour mobiliser bato, kotambwisa bato kolongola bango te kokeneti esika ya manifestation, ezali ekosenga moyens financiers, moyens matériels. Pour na kolonga ba force ba Rwandais. La police bozomona oyo batira biso, ce sont des Rwandais, des Tanzaniens, des Ougandais et des Burundais. Donc baza batu oyo babimaka na nzela pour ba empêcher biso
ba manifestation ba congolais libération salamate. Alors tolingi to comme na proportionnalité force na bango. To sengi na bino soki bolingi ko aider résistance ya Tchangu numéro ezali semoko plus 243 81 59 28 392 plus 243 81 59 28 392 wana bozui la résistance ya Tchangu de Konabino Hervé Matata Matondo mwana mboka mutu na yo zo benga président de la République akoma président na mboko na mbulani parce que ce que lobi nanga ke Chilombo za président de la République Martin Fayulu za nani parce que nous savons tous que au date du 30 décembre 2018 tout Congolais et Congolais avait choisi son candidat Otobengi, le président élu Martin Fayulu. Obisoto Yebi. N'empêche pas Obengi président de la République selon yo. Nalobi Boy. Monsieur Tshilombo Tshisekedi Antoine. De 1, aza sentimentaliste. De 2, aza na maturité, de tidité. De 3, azali na acte de responsabilité. Si nous suivons bien les informations de l'église kimbangiste, Papa Simon Kimbangu a Botama le 21 na 1821 wana masonge. Dede Papa Simon Kimbangu atikala kobota mwana tena mboko ye. Bana wana bazobenga bakisolokele badiangenda bazali bana ya mama Mwilu. Bana mama Mwilu azali ndeko ya Simon Kimbangu. Bakisolokele wana bakobenga Simon Kimbangu noko. Mais dans ce pays, dans notre continent, M. Kimbangu atikala kobota te. Ce qui dit le malobi que non, azo comme ça, date il y a le 6 avril, date c'est férié. C'est Kazali Boma. Au Congo, nous devons avoir combien de dates fériées na Katamboka. Wana lobiye, mais biso to lobi na ye, wana asali yango sentiment. Akena kinankamba. Oyebi makambo salami kuna nankamba. Mais en vérité, je n'arrive pas à comprendre ces messieurs comment. Tshilombo doit nous dire qu'est-ce qui s'est passé dans Kamba. Parce que ceux qui ont passé au moment de la main à lati, résistance c'est quoi bandi. Ah ouais, comme rouge, bomanga to bomana. Mais c'est Tshilombo qui est dans Kamba. Mon frère, je te dis, ma kambo bele salami kuna. Na kolobango na mission mukona na mission na yo. Lelo yo. Makambo komi kokende mabe. Kaka Tshilombo wana alinga kotisa division na l'église. Église kimbangiste. Etikala konstituer Tshilombo te. Tshilombo ne mutu akena ki koluka église kimbangiste. Et puis nous dans l'église kimbangiste au Congo tokozala pour mutu azobo ma Congo te. Kimbangu abundela mboka. Yazo bundela nani? Parce que quand tu dis que non, aux gens à 4 églises, il y a des églises kimbangiste, tu dois faire au Kimbangu Sala. Quand tu dis que tu soutiens l'église kimbangiste, tu dois appliquer ce que Simon Kimbangu avait fait au Congo. Mais tu es en train de manifester le contraire de ce que Papa Kimbangu avait fait. Wana qu'est-ce qui montre que non aux amuto kimbangiste? To monique ce sont des distractions. Tolobi na ye, mais c'est Tshilombo. Dit que la biso Papa Simon Kimbangu. Kobebi sa histoire à Simon Kimbangu te. Nous savons Simon Kimbangu attaque un grand prophète de ce monde, de ce continent. Kimbangiste Kabila ya nan Mobutu ayaki. Alors je soutiens les Kimbangistes. Le histoire Mobutu kenda wapi. Kabila le père aye, je soutiens les Kimbangistes. Le Kabila le père kenda wapi. Qui politique namba ye, je soutiens l'église Kimbangiste. Le lo asa wapi. Yé pas ye kaka le même chemin. Yango to lobi na ye monsieur, wana eza ba distraction, Tshilombo sangi loko kosala. Pour le moment, biso tozota la makambo na te, biso tozota la élection anticipée. Combat ekoti. Pardon. Message à Fridolin Ambongo. Fridolin Ambongo azui kanda. Alobi na ye, nakota ngwe za awa na kati ni nangai. Alobi bana mboka vraiment eza pas si mawa. Merci beaucoup. Na maman osunga kingai osomelanga téléphone oyo. Esali ke pe Fridolin azwa kanda bo ali Ambongo azwa kanda. Asala makambo wana yango na kokendi. Yoka message ande kwa Mbongo. Le cardinal Fridolin Ambongo au Congo. La République démocratique du Congo. Fridolin Ambongo déclare: il ne sera pas étonnant
Alors il ne sera pas étonnant. Il ne sera pas étonnant de voir Félix Tshisekedi faire un mandat et prendre sa retraite. Même la plus belle femme donne ce qu'elle a. Et l'IDPS nous a donné les compétences et la division en outrage. Aujourd'hui, même les Congolais qui vivent dans les forêts équatoriales subissent les compétences de ces régimes conflictuels et l'ingratitude de M. Félix Tshisekedi. C'est un bon qui a parlé ça. Na quoi ils sont pour le Bongo. Ndekonanga. Ndani ya kopesa ngai mbela moko ya komona ndeko Tshilombo na Congo. Asala iloko yo ils ont faire plaider peuple congolais. Tout ce que Tshilombo fait, ezaka ba lamentation, ba plainte, ba grincement des dents au travers de la population. Ba tu as IDPS. Ba ke kotumba église à Saint-Clément na kati ya limité na makala plutôt. Ba ke kotumba ngo pourquoi? Pour ba moni que église catholique a komi koloba vérité. Église catholique a telemeli mboso kudia kwanga. Alobi na ye messe mboso. Comme tu t'appelles en tant que président et Assemblée nationale, tu dois nous dire la vérité na makamuno zo le kanakata parlement pour que réforme seni ezala malamu. Et puis ba moni que lelo yo bato ba misaka ba observateur na kati ya élection. C'est l'église catholique. Comme il a triché les élections passées, il a besoin aussi de tricher les élections à venir. Alors on ne peut pas autoriser un individu de manipuler la population congolaise. Et ça la makate. Yango tolobi na ye, Fridolin Ambongo lobi na yo ti ingrat, ti incompétent. On ne sera pas étonnant de devoir de faire un mandat au Congo. Awa lelo. Balobi boy. C'est là notre révélation. Tango bazo sangana. Bapesi bakandati bake kosala test na test o basalisi cardinal Pasi na Mosengo abimi na 8,5 sur 10 mukuna baza ko tshela motema abimi na 0,5 sur 10. Ça montre que c'est l'échec. Balingi ba déstabiliser compétence église catholique pour la organisation de l'élection ya malamu yango to lobby. Tout Congolais sera derrière l'église catholique. Pourquoi j'ai dit ça? En 2016, mais c'est Tshilombo qui n'a pas battu l'église catholique. Tshilombo est allé voir Mosengo pour organiser une marche contre Kabila. L'église catholique comme on est ennemi à Tshilombo. Tolobi na ye messé. To komi na temps otobenga na la terre ouf oura. Advienne que pourra. Oyekoya eya. Et puis pour le moment, nous n'allons pas encore reculer. Biso toke liboso. Tolobi na Tshilombo, lui calcule son élection pour 2023 pour la tricherie. Mais nous, en tant que Congolais, nous ne passons pas aux élections dans 2023. Avant 2023, tokome ma Tshilombo une élection anticipée. Qu'il plaît, qu'il neige. Mwana mboka tango okoloba eloko kobanda eloko liboso tango okoloba na ngai okoloba ete katanga mbongo etamboli. Na koloba ete katanga mbongo etambola uta kala ndeko. Na katanga na Lubumbashi mbongo eko tambola lokola nguba. Bakolia mosolo ya trésor public, bakolia mosolo ya peuple congolais. Na lolenge balongo mami lolenge balingeli. Eli kamba kobeta tendeko. C'est-à-dire continuité ndeko Kabila. Ya kolia mosolo ya peuple. Lelo ndeko camarade de Tshilombo abandeli même rythme de jeu ya koloba ete abanda kolia mbongo ya population banda kolia mosolo ya trésor public abayi ba kongomane eli eloko ya sikate nde eloko na kobeta mbele ya eli epa ya ba kongomane ete boye congolais esengela fongola miso na ye esengeli atala malamu mosolo ya mboka ekolia malokola nguba lokola bitabe na balabala esengeli to bare route wana esengeli to bima na balabala to benga na bamiyibe o ba koyiba mbongo ya peuple mbongo ya mboka mbongo ya kotonga ekolo Congo démocratique lelo komi mosolo na bango ya kokendaka na baboîte de nuit ya kokotaka na baba ba kolia mosolo ya peuple tendeko peuple akonyokwa me lelo oyo na beni ndeko tango koloba esali pasi kasi esali pasi epesi biso pe mawa me lokola aigle tata na ngai okoyoka aigle oya tinda motinda mina ya lobi ete mwana nanga fude faulu kende lobela peuple tata na ngai auti koloba ete auti ko Twitter lobi ete problème ya beni wana esengeli ekangama esengeli esina na lombango sino ngai moko faulu nako kita na beni mot d'ordre par rapport ya justement na ye abi ete te peuple wana esengeli bima na balabala omoni
peuple bimi na balabala basusu basimi machete basusu basimi banzete ya fufu basusu baduna banzungo babite na policier na yo na biso nde toko kufa yo ko boma biso oko yiba minere ya mboka oko kene ko s'enrichir lelo otolobi ete ngai peuple nde mokonzi na ali souverain primaire na ozali ko s'exprimer ke mboka na nge sécurité esila babandi comme exemple babandi na nyango koyebisa pe koloba na MONUSCO esengeli bino Monique bokita mabele na biso oyo en plus tango toko sisa na Monique toye na ba troupe rebelle oyo Tshisekedi atie na kanto ati bandeko bakolobela yango te Tshisekedi akei kosala accord oyo toko benga accord arbitraire sur le plan défenseur ya Libanda sur le plan ya Rwanda, Uganda, Tanzanie bakota force basangisi armée congolais na bango si en guerre bato wana baye awa na kati ya mboka na biso ba recruter ba babete ba soda o baye pour que ba bunda ba rebelle na zamba bakima mais après ba soda na bakomi ba soda congolais batikali awa bakomi kolia awa bakoboma bakongomana ndeko eko kamusangelo ko moko tango na ko beta masolo ya Beni ulie ba avion na biso ekende ko bombarder place ba rebelle bali kasi bombe wana bakoya ko beta yango bisika population ya li po population ekufa bako benga sécurité na ko tia état ndeko problème ya li awa ya li problème ya ba réforme ya li problème mosusu te pour natina ete solution wana ya bitumba na STC la toyebisaki camarade de Chilombo tango ayibi pouvoir ya peuple na molonga ni na ye na koko na ye otoko benga noko na bango ezaki kamere mobali na ye alaki ndeko Kabila toyebisaki bango tolobi ete libala oyo ke kokota ali libala ki Mario ali libala moko ekotonga mboka te ekotikala ko 615 jours ebitumba ya este ya mboka na biso esali biso pasi ndeko na ngai bakokata bato mitu na Beni bakotsuba yango na nzete batelemisi yango na balabala mpona ntina ete bato ya village mosusu ntango bakoya na Beni soki bamoni eloko bakimi basundoli mboka barebele bakoti barekipere mboka na biso tolobi na bango tobi trop c'est trop yango yoki tata mokonzi ekolo lokola ala mayele lokola monoko na ye pe motu na etonda boanga alobi te na okene nango na lombango ndoko yoka tata mokonzi mboka bi na ko banala ba réforme pe a proposer loi portant organisation ya seni asuki wana te ndeko tango na koloba na le toali le 9 tata mokonzi ekolo ali na sepas oya ko démontrer biso sous proposition ya loi électorale na ngonga 10h awa akoyamba ba corps diplomate o koyoka lelo kasi na ko démontrer na suka na maloba na ngai suka ya libo ndeko message na ngai na ko adresser na bandeko o to ko benga ensemble pour le changement balobi ete mokolo ya lobi samedi bakotinda bato na bango baya kobebisa manifestation tobi na bango fayu na mosi to bakozala na kati biso nde basoda na ye tokola na balabala tokozela bango tous les 4 coins ya Gombe bakota nzela ni pe babimela nzela nini tokozela bango mapinga pe minzonzo na biso o tokobenga etutu yekolo na biso to ali près na bitumba message ya suke ali tina nini ali boendeko problème ya oyo toko sala meeting ya kafu na Bumbu ali meeting ya mwana nyonso eside cette fois-ci ce n'est plus Fayulu mais c'est les sidé et la population congolaise lokola bango balaka koloba moi j'aimerais que non a félicité ata ndeko toko benga na kombo kabuya parce que félicité biso alobi ete na moni force sidé telemi toyebise ozali moto abelaka maladie ya malaria parce que tango bandai kolobe sidé ali parta moke o bandai kobela malaria o comprendre que Chilombo a komema bino na direction te yandeko Etienne Tshisekedi amemi bino na direction ndeko Kabila mbongo ekoliama 80 millions ebungi na présidence na kolobela yango te kasi ndeko akopesa bino peuple congolais citoyenne congolaises conscience na biso esengeli ezonga na bomoko pe bayimboka bayi ba diaspora ba cadre na biso nyonso bali na ngambo ya bamboka mopaya longonia toali bomoko pe toko bunda komba président alobi ete toko banda na balabala après manifestation ya lelo après manifestation ya Bumbu akopesa biso mot d'ordre ya balabala longonia na bandeko ya lusha o bazo kusala marche lelo pe na bandeko na biso mususu baza déjà na balabala na ngoga ona koloba oyo longonia na bayiba résistance ya Tchango merci.
Monisco wana nayebi banda na banda wayeba makamba mboka o nayebi depuis atango Monsieur Kabila kino lo toza Monisco wana bakosa babundela biso ba Congolais mais na réalité babundela biso te baza complice na ba Rwandais yango zo mwa so ba jeune Congolais balto balingi changement na mboka batelemi pona moyibi ya Monisco na Monsieur Chilombo babi ba mibale fo batika mboka les balonga na mboka Monisco bakomi ko taquer population bakomi ko menacer population jeune aza posa changement ya mboka na ye jeune aza posa lobby mboka na mona na monde entier batela Congo ezo vivre en situation moya malamu Monisco komi ko attaquer Monisco komi ko boma ba jeune eloko ana esa Monsieur Chilombo yo na Kabila bo memela so ba Monisco ana est batu bazo kufa na mois de mars 258 personnes bakufi na Beni si Kivu na Nord Kivu yo na Kabila nde boyebi ba makambo wana nyonso Monsieur Mbosa zolo ba député na parlement baza complice na ba groupe armé o eza na est mais bo si télévision ba député mbio nde ozo majorité na nyonso alike botangela biso député nini azo boma bandeko na biso na Beni député nini azo luka tata na ngana mama nango baza na Beni bakufa lelo Monsieur Mboso yo il faut tanga ba député wana kolana ki pouvoir Chilombo pesa ote pour lelo babengo président à l'Assemblée nationale biso take population ba jeune a résister à force du changement du Congo to pesi au 48e Mboso to yebisi bien ceux qui otangi batu wana te qui ne la ville mort na ko rappeler pe Moïse Katumbi tika alese ba journaliste ba mbongo okomi kolesa ba journaliste mbongo okimaki na lamuka po monaki vérité zobima na lamuka bazolo ba makamba bosolo okimi okesanga na Monsieur Chilombo okena Monsieur Chilombo kuna okomi olesa ba journaliste mbongo po abingisa mabe ya Chilombo yo tikala obima loka candidat président 2018 tolobi boy zwa IDPS ata bokutana mwana ya 2 ans na 2023 bako frapper bino botoza na posa bino te Chilombo ko motina bata IDPS na makala ba pante église catholique ya bosa 2016 2015 azana na sima église catholique abosa na bako lala na sima église catholique abomisa ba yaya na biso ba papa na biso na église catholique wana biso tokesa ba marche wana nga mwana na alanda ba vena nga tokesa ba marche nazo mona nde président Martin Fayulu bazo beta gaz la kimono nazo mona nde bazo longola lelo soit disant député national Eliezer oh lelo ko maleka na te bazolo ba longola batika bo umbu en plein sein plein public boy ba beta e so kazala député a raisonner pour la population dega ba sala Eliezer mais lelo linga ko mesika na te okepe ozo sanga na Chilombo na Kabila oko mofinga population bona succès na loba boy na mesi na mwana papa Molaire Junior le Malemba oyaka na changu po ba voter yo oye ba voter ba peso ba voix na bango okomi na parlement kuna okoma rapporter ba pongi kimbancheko yo postilaka bosoto kimbancheko yo yaka o neso na sali na bongisa kimbancheke na kosala boy depuis ba pesa yo mandat Junior le Malemba kimbancheke beba surtout 17 mai oyaka lokwa mutu mwabo chance kunga na boya ko voter pona mona ko za vraiment ibi na loba pe ba voix na nga na pesa mutu apesa mbongo te na pesa mutu o aza susi na po mutu apesa mbongo moibi oyena kimbancheke ba voter yo na Mboso ministre ya transport obimaka ya kimi soko moninga na ngonga o ba mamanyo bazoteka nga za ana registrance seke kana za ngwa makasi mboka za kokufa bazo ma peuple congolais lokola nyama ba ma peuple congolais lokola taba lokola mbisi lokola mbwa donc toza na valeur te biso ba peuple congolais nazo yeba te soki Chilombo bazolo banini soki Chilombo linga komisa mboko Rwanda nazo yeba te mboka o eza biso tokoyo kozala maltraité te na bana na biso mibali na biso ba mama na ba papa misale eza te biso to ba kwesika moko donc passe eza makasi et puis bazali ko boma bana na biso mibali bazo boma biso ba mama bazo violer biso na est tozo sepela te to marcha ki kutu les 20 to marcha ki biso ba mama to ko lotika ta memo na biso et pas bourgmestre ya Masina to komika na entrée ya Bekatef basola wande violer biso ba fina biso mabele mabe basimba biso koto mabe
totuni bango tokomi lisusu na beni mpo banda koviole biso toza na kati ya république mpe na centre ville bozo viole biso boye kobeta biso fimbu toyebi te biso bamama so tokoki kobunda bitumba me tozobunda bitumba mpo na mboka na biso pasi eleki mpo na ngai nasengi epai ya Chilombo biso deya tozwa indépendance banda 60 donc bana na biso bazala libéré ezala oyo bazokende bango na kanya maka sese soki bakei kuna mpo na punition ezala mpo na punition tomona bazonga oyo bakangi mpe na beni tomona bango esika bazali tomona bango biso toza banguni ya Congo te biso toza bacongolais propre nationalité congolais papa congolais donc toza 50% te toza bacongolais eza mboka na biso toza libre ya kotambula ya kosala nyonso tolingi soki tomoni eloko ezosimba na biso te toza na droit ya korevendiquer toza na droit ya kodéclarer toza na droit ya koloba toza baesclave te tokodéclare mpona mboka na biso todéclare mpona Rwanda te todéclare mpona Angola te todéclare mpona Brazza te mais todéclare mpona Congo so tomoni ezosimba te tokobima na nzela tokosala marche tokotambola mpo président monaka eloko ya azosala eza mabe mais ntango biso tozomarche bazokointercale biso bapolisier bazobeta biso me bapolisier na basalaka te soki lelo balobi ke tozwi victoire bato baa basalere baza banani baza bapolisier bana na biso baa bachomere mais bapolisier na bato bakobénéficie liboso so biso tozomarche mpona droit na biso bapolisier babandi kobeta biso kobokela biso bagaze kobokela donc nyonso bango balingi kosala baosala mpona biso bamona biso eloko pamba nayebi te soki ndenge nini papa eza mpasi mpona mboka na biso donc biso na mboka oyo na tosisi mpe bamarche te oyo bango bakangi wana eza moke oyo biso tokomarche ekoleka soki baboma biso baboma biso barwandais wana ya Chilombo lokola azomona bato bazokufa na beli lokola azomona ke biso peuple congolais toza na droit ya kotelemela mabe ezosalama na mboka na biso ayeba ke biso tozali toza bacongolais lokola biso toza bacongolais toza na droit ya kotelemela oyo nyonso tu ya mabe ezosalemela na mboka na biso en plus na koloba boye Rwanda wana baza na droit ya kotelemela biso peuple congolais en plus bato bakangi wana bazali na droit ya kodéclarer oyo ezolekana na mboka na biso en plus toza na posa babimisa bango toza na posa libération na bango biso bamarche esili te esili nanu te Chilombo nano amoni yango te akomona en plus bakomona so baonyata bibembe na biso tokosila ata totikali 5 na Congo Congo ekoningana kaka yango lona nazali na posa naloba yango wana ngai vraiment papa napesi yo nanu merci na bino bapandisa yango nayebi te mboka na biso ezokende wapi mpo tobandi na moyibi tozokoba kaka na moyibi na pasi ya boye kashine 100 francs ekolo masangu 4000 francs yebisanga naza na bana 7-8 nakoteka kashine combien yango toza société balobi kisalume banda musala ebandi na bakashine 100 francs nazoteka 5 yebisanga nakotangisa bana na nini nakolesa bana na nini bato abeni bazokufa journée morte bazotya te journée internationale mpona bato bazokufa bazotya te bazotya soki mutu akufi mosika okoyoka ke président ya Tanzania akufi biso tolela ye awa ebongo bibembe na biso oyo ezokufa mokolo nini drapeau ekokita ekomata te na ndenge nini bazokosa biso bakokosa biso te ekomi awa bapolisier bakoma kokanga na mwana alati uniforme azokende klasi bakangi futaka bapolisier na yo batika lokuta bokende na cimetière kokunda mutu bapolisier bakomi kobotola surtout na siforko bakomi kobotola mabulu ya batu bakundaka bapolisier mboka boye te kibokonzo biso tozwaki tolobaki batya mwana mboka nzoka nde azalaki ba 50 ba 25 po atrumante moral na biso tozonyokwama kashine ezotekama te yo olobaki kisalume banda kashine ezotekama te lukela biso musala mususu oyo biso tokoteka tolesaka bana na biso ya bakashine longola basoda na yo na nzela biso air nyonso tolekaka zandu okangi couvre-feu na balabala ntina moyi couvre-feu boni lokuta boye couvre-feu tina moyi nani yango aloba couvre-feu tina moyi corona eza te biso tozobota na biso na nze pota libumu ezonyokola biso bato akashine
bana na ngai mukinze ezolongwa wa ezokende kosilelanga kuna mpona nini kashine mibali pembeni na biso bazozala lisusu te mibali bazokima biso mpona pota libumu mikinze eleki pota libumu na Kongo eleki eza na biso bati pamba te na mibali kolia malonge eza te tozobota te bato bazosila na kokufa mboka ngo tokotambusa ngo ndenge nini en tout cas botalela biso soki bino mibali bokoki te bopesa biso moko basi bana na biso bozotinda kuna na bilanga bazokufa ata lisolo tozoyoka te ke bana na biso bazokufa awa kuluna za te eloko ezomema bana na kuluna nzala na pasi bazosente bana batu singa na kingo mwana mobali akomi koyiba musala eza te musala oyo bakashine toboyi tokundi kashine luka musala mususu soki te longwa na yo kende toza na posa na yo te tocha mutu oyo akotambusa mboka oyo